Bonjour fidèles téléspectateurs et bonjour notre chers internautes de Congo Expérience. Et je vous dis bonjour, bonsoir, là vous êtes, selon laquelle Bokolanda émission Nabiso. Bienvenue dans votre émission à la génération, une émission à laquelle nous parlons toujours de cette génération que j'appelle une génération consciente. J'espère que vous êtes à votre chaîne, une bonne adresse, Congo Expérience, une chaîne pas comme les autres dans notre émission à la génération, comme vous voyez déjà là sur le plateau. Je suis plus seul, je suis accompagné avec deux invités. Le local système a des invités. J'espère au moins déjà des invités. Makos artiste, makos manager, mais nani artiste, nani manager. Mais avant de commencer cette émission, je serais plus ingrat de dire un grand merci à toute l'équipe forte et mobile de Congo Expérience. Pourquoi pas à notre coordonnatrice générale Mama Bibi Chempoy B50D. Pourquoi pas à notre manager Clovis Moudjon, le président Papa Tigarban. Je dis un grand merci à tous ceux-là qui me soutiennent, qui me fait toujours de pierres, de bonnes pierres. Je dis un grand merci à mon grand frère Cédric Mpali, la mère de Jésus qu'on est au Canada. Je dis un grand merci à mon grand frère Dolit Malalibos, l'élève qu'on est en France. Capitaine Tomoni, le cordon le plus charismatique de l'Afrique du Sud, Mose Chico Kivaba. Merci notre cher abonné. Nous allons abonner ensemble dans l'émission de la génération. Nous avons toujours représenté l'invité Nani de Nani. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les grands journalistes. Nous sommes. Jeune leader Carnalove. Donc, on est là. Donc, Jeune leader Carnalove. Awa na gauche n'anga débuté. Bonsoir, non. Les grands journalistes, bonsoir. Et puis bonsoir à nos téléspectateurs. C'est Oabino, Gaga leader, manager de Afro Timba. Voilà, donc bonsoir, Nabino Intro. Gaga leader, les managers de Afro Timba. À ma droite, nous avons le jeune leader de Rick Karnalov, le billet Timba. À la gauche, le manager de Afro Yaya Timba. Mais tout s'intéresse à Bangami Balimbe, tu vas nous Mouta apesera ba idée avant manager ya asala ba MP pipil na mungu artiste le jeune leader Karnalov il s'est bisona batu bangi ba yiba premièrement ni les ala marché tout ça la petite ango te le rasike déjà te bon c'est déjà bon c'est là tout là 5 ans mais non clip mité mais tout lancé déjà audio nango et je beta déjà ba fan pe déjà ba leli ba kiffer donc tikangai on a vraiment tikangai mikolo to c'est la tikangai tikango nini tikangai da ay mi tipna wa peki jeune leader tikano ngai oui singa vraiment tika ah donc ça vraiment bon tu une idéologie mo tikangai si mbité tikingai for my idéologie au salinga bien babi tout ça système tikangai donc star moi mi tout c'est simple ngote tikano ngai jeune leader te butenze mbongo za rien bizuke reggaeton te wan to mimo na barap to mimo na barap ba ndemondi c'est ba niveau mondi c'est ba gas fabulous ninga pesa ya afro kaka bien to travail afro kaka ata to kebo afro kaka ça ouais ba surtout ba wana ça vraiment etimbisi ba ya na ba chéri pe timbisi ba po to mo pe mzuzu ba chéri pe ba poster ngo donc ay mangwa poster donc ça peut ba plaisir soki obononga tikanga soki olembinga tikanga nakoki pote tikanga bapetya mikolo petit bazolinga biso sen intérêt oza na mbongo alingi olandi tanga galère abwakisi yo ya timba batimbela yo afro ya timba totimba bolingo esa pe mbongo te bolingo esa na kata tima olingi nga pe na lingi yo oboyi nga pe na boyi yo tokende nango molomolo soko boyi na yo kende na yo hamba vine go kende ya mwana Jésus Yesu kutu alinga momite bonga na kufa likolo na yo donc Yesu sala nini mo le bongo Yesu kutu alinga momite bonga na kufa likolo na yo Yesu kutu alinga ni momite bonga na kufa likolo na yo tala degré afro ya timba manager mais qui déjà ya sikibimi pour tout le monde peut-être c'est là qui m'emploie mais tikanga tout le monde comme si tu évites management nango za ndengeni wa tikanga à partir ya siko donc tikanga ndi za makambo fort parce que toujours ba message ska ba tout trop
pour na information donc Afroya Timba ezaka awati en Afrique du Sud donc Afroya Timba ezada Tina kin donc bientôt là déjà banda ba répétition banda ba répétition puis banda ba nini ba réunion voilà banda ba réunion kala mingi awa donc et puis à partir du chez lobby il faut na sula na bango bato ba sa réunion na kin kuna pour na makambo batela ndingi ya pour na promotion vraiment les vraiment makasi pour na Afroya Timba puis Afroya Timba ezaka ya bisoté. Donc, il y a tous les jeunes, voilà. Tous les jeunes du monde, il y a Timba, c'est ça. Même équipé, il va faire bien les garçons, il y a Timba. Donc, il y a Timba, par les abonnés. Pour l'information, il y a Afroya Timba, il y a qui les 3-4 mois, tous en show, tous en show. Et puis, il y a les 3 wanati. Il y a les 3 wanati, les 3 toi dans show. Et puis, les 5 ils sous. Show les sous parce que voilà les 3 dans les 5 voilà c'est ça ils ont double show namba mon copain na semaine ka moko tanta mon les 4 et les 5 voilà c'est ça et puis nangana informer batutu oh ya Afroya Timba batutu bazana click ya Afroya Timba donc baza discuter donc et puis ba polo les jeux salama ba polo déjà Afroya Timba pour na ko découvrir kaka les jours wana donc il y a les 3 wana et puis na yebika quitter donc mon avait mission paye pas à awa donc il est pas aux alawana donc il y a lobela mingi zati donc tout ça vraiment c'est quand tu ba single oye ya tikangai tu éviter c'est que c'est que stratégie management les années nini que ça lancer na YouTube et que ça lancer par DVD par flash tu éviter stratégie dans les années nini non pour le moment donc ça qui donc il faut tout signer contrat dans les jeunes membres dans la communauté parce que donc les émissions les TV voilà donc ils ont comme en coulisses trop donc il y a un niveau dans la communauté donc tout le monde a tout signé contrat on a parce que c'est tout signé après contrat on et voilà après contrat on est tout pour na Hollande ba clip no elbosu no eza clip a pété photo ça lango après na tikanga donc makambo ya makasi fort donc double clip donc double clip des shows donc vraiment yo sizo ka dede et puis ezalaka nini Afroya Timba tout power ezalane bongo Afroya Timba tout power donc double pouvoir des pouvoirs ezalaka Afroya Timba tout power donc on est ensemble avec vous mais j'ai un leader bari ko ba j'ai leader bo sala makambo kuna to mona ba j'ai leader la biso ba tigre biso ba tigre ba lobi to mo déjà ba maintenant ba j'ai dem ko bo na moto mais ça veut dire indicatif t'éviter tango yembi ya Timba na nzembo yembi ya tikanga idi wana masa boya kiyo to yendo boya ki moi si to masa ko lingo l'intérêt to ndenge nini e pour inspiration na to faire comprendre no bon inspiration na yaki masa boya ngati parce que ngalinga masa boya ngati ngalinga na boya please bandela donc ngalinga masa boya ngati ngalinga na boya inspiration na yaki ba tota mukilisi tota rande mamo etambola banini ya moya mobu shema ba anungi nungi masuro ikota matoya ba foya tima bite to bula to sabu nde to vana bio gaga leader zaki to vani wanzembe eza bui pa to tchana na masolo to koti na studio to yembiango pour que motiver ka ba jeune da biso o ba chéri ba boya biso bina gaga ba zaki na coin botala boko mena biso nzembo bongoti ouais ça va bon tu vas na quoi tu commis nzembo pour que ce qui moi ça bouillou o la tomi tungsati parfois pe azaki ne wana pona intérêt o lingo pona bala donc apeso bolingo mo estomac na yo linga ya solo mboka ba stress donc moi c'est vraiment on to bito imbela bon balimbisa biso nzembo na mo pesali donc auto imbeli bon parce que tu remarquer le mot bouillé ba doser finalement a manager le bi deux choses les 3 dans les 5 tu tes préparation dans pour bien artiste bien besoin de makambu ya ko tsembo on anje c'est que soirée ce que récite n'échec non c'est pas na bien tu préparation dans ngeni évolution ya soirée dans ngeni donc préparation bon on a j'avais magitoko tous ensemble tout travaillons les cas bien ba fan tout baya beaucoup ta ofele boya beaucoup ta invité mino boya belé boya lingo lango dans système dans kokota c'est lango ofele boya beaucoup to fele donc ça premier show man boy to tchango pour que to présenter à Afroya Timba na ba dirban na ba dirban to bi boya fele boya belé bo c'est pela mama bezala to enjoy bien biso nous ensemble
donc tous c'est là bon vraiment boya vraiment belé ba jeune tout ba vrai chéri boya ata to bengale mino la nzembo mais ndemo la bino pesali yeah soirée boya c'est comme c'est baksa oh eloko baksa ezali donc ezaka ke donc nzembo wana esalami mpona koencourager les deux côtés et encourager bayaya et encourager pe ba fille parce que eza soko boyinga tika ngai donc ezaki noko pe akosesa pe ma fille mo boye ba blague akosesa pe ma fille mo ba blague afiana a remarquer oyebi c'est vérité donc so lingi nonga esute tika ngai c'est ça donc eza pe na yaya pe yaya pe fio pa ko compliqué na ba fille bwendeni ala kute na fille wana pe so boyinga pe tika nongai donc eza na deux côtés donc eza ka bongo. Donc, nous sommes tout le monde. Double power. Donc, ça a toujours des donc il va bien affaire timba va mettre à des côtés, va bêter côté gauche, bêter à droite. Donc, ça sera bon. Donc, continuer toujours, il faut encourager la jeunesse. Si la jeunesse a une vision, il faut toujours l'encourager. Les mal à nous, c'est quoi? C'est tout dans le diaspora. Nous n'encourageons pas les jeunes. Mais le but, c'est que tout le monde va jeune, comme côté, là, comme mire, tout le monde qui a la production, qui a bango, non. Encourager ba ndoko temps ba na 7 ans ba évoluer ndenge moko na single ba beti soko da bolinga mikolo da ba chéri so za na mpia ka ki pote ba sa muno simbika moli bende moko ba te ya Japan yo na komiko ya bilamba sexy abebi so miss metango za lakina ngote ba ko bete ba kara donc alinga ba ndoko oyo mais pourtant so la ngo bilora mokili vanité de vanité tout est vanité carnalove tebite res to suki kaka na Maramba Mikolo yo tika ngai to le projet à venir azani ti projet d'avenir ezali banzemo ebele to préparer mo ebele ba clip foya donc nzemo to beta suka mingi te obima wa mama la singi na nu gaga leader azawa donc nzema to na mbite so to bwaka parce que to ma ba boss te na Durban ya boss mso ko bwaka ebu mso ko bwaka ebu mwana wale ba boss so ko ndisi ba beda shu ba Eric Mandala au bois qui vraiment beau car le pan à soutenir yo pe au bois qui beau après so lipa na mwamba ayo ki pe ako pe so lipa na mwamba nini après so lipa na mwamba faut laisser lipa na mwamba kasaki na kwa so bi mwamba na shop apakole le pesi ba boss vraiment ba boss ya Durban ba petit na bino bango yo ba na magambo bo soutenir pour que diba pe ningana parce que na ba job back to ka déjà ba ya ba ebele kuna ba beta mambo simba biso pe toza koto bocha loboko ça te na bwa kilipa na mwamba sheki artiste of vivre nini manager mpanzi na yo tango bosangani na leader ni le mona ke malami pa na pour que oya on dit maroza la manager na moment oyo surtout na moment où tu as covid-19 aux jeunes il est jeune ni les posa ki yo bosangana po bozaka ba mi to yebesika moko boyebani to nini. Non, en vrai dire, donc, Afroya Timba, ils en ont un anaï. Ils ont un anaï. Donc, yango, totier, voilà, le cas impair, ne bisoupe tous ali. Afroya Timba, ils ont un anaï. Parce que, donc, dans le bien mingli, quand il y a choix les trois, bah, pour na choix les trois, bah, inviter, n'invite pas, mais, choix n'est là, inviter, n'invite. Il faut pas tout inviter, n'invite. Inviter à bien s'inviter. Budget zanje. Moi na te makambozali na mkeka unzamba. Chango pour éviter chango les trois ngoza. Shona yozana the best. Yeah, voilà. Yozana the best. Yozana the best donc the best c'est juste na batu baza musika okoza transport juste kitu en spa. Oina aussi transport na workshop et kitu juste en spa. So comme na spa wana comme ça on appelle ça numéro c'est l'affiche j'espère donc affiche ezali ba numéro za na affiche so ba checker na affiche wana ba mona voilà numéro eza wana bo bengi numéro wana voilà c'est ça voilà donc ba numéro wana nde obengi donc muto koya azui wana pojo wana eza jeter ata no ba sécurité za wana makasi fort donc yemoko artiste ya Afro ya Timba donc yemo za na maître ni de wana wakingile déjà donc makamutu za pepele fort donc bo benga na bo ebele donc ouais c'est ça bien mettre la sécurité donc mettre la sécurité na pe mama na boxer so pe mbangelu ngwe pe na kiliba na singa na nous j'ai dans ces jours là dans sa musique na pour mettre on a netinga nzoto te na manager puis c'était bon nzoto marba point 16 attends autant la bien pour les jours on a mettre ça des jours on a mettre fois ça moi
ba pe musu ba woza luenga ngo beto mo libanga bu toi il n'a pas profiter beto libanga bu meta woza wana pa akanya bon soirée wana vraiment les kitoko boye belé donc mamba bien zala première soirée bo mona réunir ça de ben so boye bo mona réunir ça so boye te wala ndi ça mabe donc bayate barata to za wana belé wa tu conseilles nous pesa na bande comme ce artiste peut-être oyebite obezo voler bon ensemble awa na dire bon sur le site ko za fu ici to za wana conseil ka o pesa ba bande ko ne artiste donc bolingo kaka to za na bolingo et puis so no seulement obimi non te kubuda batu te parce que na musique ndeza boye so no biso tout on a ba ghetto so no obimi te kubuda batu te ko za minene te za grave mais artiste mo grave non awa azati ba fo ya timande mbana ba vitesse mikolo bana ba vitesse anyama lisasi tupawa kindoki c'est to ngabi nzembo wana na bi kisha azangi chéri te ton chéri no yaki nzembo wana réaction za kini pesa na zama clair de kamera ya kama dore nzembo wana de sala ki bente ayo kama bi ngabo ya ngatundini bon et chokaki menga c'était ça un bon te la chanson inspiration yaki c'est un fou beta mabongo donc eza peka puti ya pe msu yepe suki ya na biti msu yepe so linga bolingo intérêt 10 fois donc so linga bolingo intérêt eba tikanga vraiment gaga leader ya nous vers la fin à la tournée parce que ba projet nous allons na ya timba ile ngonda collègue na yo Jean leader Carnalove ba projet vraiment c'est belé et puis tout tient nzambe non liboso nanu ya nzambe non liboso nanu donc parce que nzambe awasala travers ba idée na biso nzambe awasala travers ba souci to za na kati ya mutima donc souci na ezali afro ya timba esuka ate donc eke likolo makasi likolo donc ba tamo boye pesa suma ba stress mo donc nzambe tolingi loko eke likolo pona nini boye mo ba empêchement tant que ba humain mais tozaka toujours donc toyebi ke nzambe azana toujours na contrôle afro ya timba eke likolo makasi vraiment puis nazana ondima avec Derrick Karna artiste na biso de afro ya timba makamnyo se simba donc nzambe ka toujours liboso et puis tosenga na batu ba soutenir biso même si na ba prière c'est ça donc prière de base yango mwana ba prière botepe nzambe sunga afro ya timba ba kepe liboso nzambe atali ba yoki on nzambe so ayoki osambeli bongo pona afro ya timba nzambe atala bo non aimez-vous les autres on a tinna bato mokili basala yango yo voilà c'est ça eza bon donc support ya bato et ça la biso bien pour tous aba jeune monte bimika mikolo donc yango kaka voilà et simba avant de terminer na poser une question moko mi balé pour la bune et puis azongeli malade pour ma dédicace tout le monde lelo ba fabuleux ba innocent ba comme pour ça la guerre na ba ferré na ba fall na ba roira est-ce que j'ai l'idée à Carnalove na mboko dirba oza sir o lité pe bitumba na ba doli machuda na ba flash d'or na ba dirba leader na ba jino benele ba comment je t'en ai bon temps dans l'actualité ba mon latin mon ba vitesse biso fo ya timba to beta ba mon latin va vraiment la vérité ba vitesse la fo ya timba ko titi de vraiment ba to ngana la polémique TG posé juste la question par artiste et azala quoi innocent pour me coller comme gars azala wana ko bouger sur la tunde yesu qui Jino Bendele azala peka wana dirba leader azala peka wana flash d'or azala peka wana mais yenda répondre na question ezaki boy ba artiste wana ba hotel mapé na défi na ya timba to au côté ma défi na bango na Bendele question en fait bon ba ça maman ba rumba ba vie wera ba vie aza ko affronter fali aza ko affronter nani et menga siko muto azati baba na kosi tazati kaga leader umuna yasa azati. Merci beaucoup, c'était bel et bien Jean leader à Carnalove qui vient de répondre à cette question. Moi je pose juste cette question mais le biba jeune bazali ce qui va concert les ali air mora bon invité p afroya timba baza ba jeune baza évoluer anniversaire quand pas bato avec l'ambassade ba monaki bato neki wa miseni
rappeurs en Afrique du Sud, il y a des rappeurs congolais ici en Afrique du Sud. C'est juste l'amour. C'est par l'amour qu'on est tout le monde qui oui. Tu reposes encore de chance à évoluer selon Arnaï, selon la capacité au Asanango, Nanjoto. Manager, Batwa, l'équipe, Monio, mais c'est aussi ce qui est mission Boé. Famille Boroinayo, camarade Boroinayo, juste un dédicace, Nabatwa Bio, ça la bien. Voilà, en dédicace, na piste na baignon sur l'hôtel à Bisso, bonsoir, na binonio sur bonsoir, venant, bonsoir. Et puis, dédicace na pesi. Na famille Kamango et puis famille Kimpangi Atala, maman nangai Nelly Kimpangi, donc papa Claude Kamango, mon major Claude Kamango ya yangwana, na chéri nangai Akati, grâce Ramazani, babi grâce Ramazani, donc yene mtu contrôle, voilà c'est ça. Et puis na pesi na Alex, donc Alex Mananika Bambo Teatro, na pesi na DJ ya Afro ya Timba po ba bite biso pe na DJ na biso ya Afro ya Timba do makambo ezali DJ na biso ya Afro ya Timba Alpha Moke, donc ya mutema na bike ozo préparer la minute pour na show wana ya les 3 et puis na show ya les 5, donc kitoko merci na nguli ya yango wana ve tonto banzulu, donc merci fa wabi salon maman Sifa na kati ya Seaboard nde makambo, donc kitoko ya trop to sepeli, donc yango nde makambo. Merci beaucoup, j'ai leader tu évité moi dédicace ba fan ba connaissance, donc ça la bien. Ouais, dédicace na de diango pas moi na dermi musao et puis famille Chamala ba foya timba nyoso suki wana ba sumuti tu vois kanda photo ba sumuti. Mais après de cette photo qui tenga la manager to tikela j'ai leader ma playback marabout ça m'a bien c'est qui pense bonge la manager pas ko tsenze mbwala to ça manager kuna la sima obata rumba. Ok, mais pas rumba na senga manager to te mampanji kuna to la enze moi sur les téléphone moi playback pas leader. Moi je dis un grand merci à toute l'équipe qui ont expérience toujours respect en elle. Elle c'est qui, elle c'est Bibi Chempo IB50, la patronne, la coordinatrice de cette chaîne. Je dis un grand merci à notre manager général, le président Clovis Moudjani, Papa Boyarban, Nathalie Maraban, on est ensemble. Un grand merci à le jeune boss, le budget de Mike Bokonote, Prince Moukania 001, quand il y a la sécurité, on a 4 fois précisément à Durban. Je dis un grand merci à Arnaud Boyimbo, le jeune mora propre. Jeune Aout Nabakol Santa de Congo, donc Maël et Boane Vanda, Arnaud Boyimbo, toujours Bendele. Trésor Master le Boko à Durban. Le but qui est la Congolais, on a Durban, en Afrique du Sud, dans le Trésor Master le Boko. Yenan, Yenen, de quoi Otis et Master, l'homme social, Motem, Maman Sino, Tansin Master, donc on est ensemble. Le but est sa pote, jeune. Le but fondation m'a payé. Africa Dynamique. Première action, les Kaki. Bientôt la deuxième action, tous sur Ngabandiko, Balibanda, tout ça sans intérêt, sans profit, juste pour aider Bandiko la bus orphelin que nous sommes. Tout ça sur Ngabango, Olia, Rolata, tout ça qui m'a quelques blocs, tout ça qui va Rolata, Pékia Kolia, et tout ça continue à enregistrer pour Nakosungana. Tout ça pour l'Afrique et non pour le Congo. Fondation Africa Dynamique. De ma part, je vous dis, pas bas, retrouvons dans la prochaine, nous restons la place à l'artiste. Pour un playback, manager, ce qui nous Moïse et c'est la baissement plaisir. Afro ya Timba, Mr. Tita, Gagalide, Sokyo Bononga, Tikanga, Sokyo Lembinga, Tikanga, Nako Kipote, Tikanga. Nako landote, tikanga, Sokyo bononga, tikanga, Sokyo lembinga, tikanga, Nako lelate, nako kipote, Nako landote, nako kipote, Bolinga mikolo, bakipakate, balelakate, Bolinga mikolo, balandakate, bafosakate, Sokyo bononga, kendeno, Sokyo lembinga, kendeno, bapeta mikolo yo bazolinga biso sen intérêt oza na mbongo alingi yo ntango galère abwakisi yo ya yatimba batimbela yo afo ya yatimba totimba bolingo eza mpe mbongo te bolingo eza na kata ntima olingi nga mpe nalingi yo oboyi nga mpe naboyi yo tokende nango molomolo tokoboyi na yo kende na yo hamba vai go kende hamba vai
oh kende soki obononga tikanga tikanga soki olembinga tikanga tikanga nakoki pote tikanga tikanga nakolando te tikanga tikanga soki obononga tikanga tikanga soki olembinga tikanga tikanga nakolela te nako kipote nakolando te nako kipote yesu kuta linga momi te bongo nakufa likolo na yo bapere na biso na septembre balinga bamere na biso na facilité bongo nakufa likolo na yo bapeti bakoma bakardasha ozolinga ye na motema na retour azopeso bolingo estoma ah bapeti vraiment babeta fodi bamema biso na système ya 5G Arnaud Ngoma père spirituel tala biso likambo ingénieur bienvenu Fundi Newson Bernard Pro RJPenga Alex Mananika DJ Alpha Moke Levé Tonto Banzoul